Dans la poste aussi beauté parce qu'il y a un homme qui te voit et il va te toucher pendant ces 3 jours. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Invitez-les à bateau Nyon Sozomona Kebaba malade. Ce n'est plus la sœur Tiffany. Nana tellement de partager na tonga lelo et sonner ma bé dans ma toi na yo mais ils ont ma cambre bomba bien dans la carte. Mais par rapport à enseignement, na inspiration nzamba tiengai et c'est nous dans la Bible parce qu'il y a quelque chose qui est caché dans la Bible. Tiens na biso ya tonga lelo zali papier vierge. Alingi olanda malam parce que son landinga te parfois au tikangai au bungi. Malachi pokatisa oya matière et ça na papier moko de la tika au vide. O le kara nango. Pour moi, la vélo va retanga, exact. Amen, amen. Est-ce que va combien? Mais on a dans mon amakamba combien? Amen. La si que va le côté à la ville. Pendant que la somme la ville a campa si que va le côté à la ville. Dans nous avons ma baba bena kiamonini Genèse, Ancien Testament. Baba bena amoni Ancien Testament. Dans nous avons le bâté parce qu'il va comme sur mon papier vierge. Même nous avons le baba bena amoni Nouveau Testament. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mopondima atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah, Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Amen, amen. Bible bakisi lobete nyonso na se na moyo eleka. Bible banzambe itika kasiko. Les prophéties cesseront, les parler en langue cesseront, même la vie va tout kufa, mais dit le bayanzan et tika kasiko. Mais les gens qui sont participer au thème dans la présence de Nzambe. Nous sommes dans le balançant par le vélo na tongo elelo. Le balançant na yoko na tongo elelo le lege non na yoka ote. Ce qui n'a yaka exana bimaka le lege moko me tongo elelo travers ya liloba na yoka na tongo elelo na bima le lege moko te. Pour
au moins en montant à côté le manatongo à l'élo de la part de l'Éternel. Mon ensemble a utilisé le puissant mot pour mon délit dans le Congo na Yesu. Donc on s'est envoyé Zambé na Milimonios et l'homme n'a condamné Zambé na Seko. Tata, aujourd'hui c'était dans leur détresse qu'ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a envoyé sa parole. Sa parole est guérie, sa parole est bénie, sa parole est purifiée. Éternel, ton Père, ton Élo, biso liboso na yo. Zam, na yoka liloba ya tongo ya lelo na bomoto te. Mais na ngina yoko na litoi ya molimo. Zamba bomoi, olobi mon peuple sera enseigné par moi-même. Tika te yonde oloba na tongo ya lelo. Yonde enseignant par excellence. Toyoka mwana moto te kasi toyoka yo. Wana mwana moto komona na bokonzi wana te. Mais tata salaye ngolo ete aloba de tata na tongo ya lelo. Au nom de Jésus. Wana zote lumina mi pépinion sur la distraction ya somnolence et envoûtement. Oui, yaka na moment ya parole. Baby c'est un mot contre les années sans effet et l'homme a été mon auté to bonne na Congo na Yesu. Tata na Congo na Yesu Christ de Nazareth. N'a renversé hauteur, n'a renversé forteresse, n'a renversé raisonnement, pouvoir de puissance, lion sur la Satan, influence, lion sur le monde de ténèbres. Oh, lion sur, ils ont confessé comme on a yoté, et ils ont la nulle et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, n'a renversé hauteur, n'a renversé forteresse, n'a renversé raisonnement, pouvoir de puissance, lion. Où nous avons s'élever contre la connaissance et la Christ dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons tous ainsi prié avec les actions de grâce de l'obéi. Amen. 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 Tonito yamba monté ya tombo ya lelo Bible lobi basali na Nzambe bazo mériter double honneur. Na bonde lio na boto signon sur na zana ngopona yo mwana mukie mukolo telema esiko zwami. Tonito yamba son excellence de la part de l'Éternel. Amen, amen. Toyamba son excellence dans le gouvernement est fatigué. Mais toyamba son excellence de la part de l'Éternel. Amen, amen. Pendant que nous invitons la servante de Dieu, l'évangéliste Tiffany Mokoa, on acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous tomons comme ça les Seigneur? Amen. Est-ce que nous tomons comme ça la bande qui peut battre les bandes 1900 de 2000 ans? Amen. Et la zone où on a été. Merci pour tout le temps. Nous sommes venus à la leçon pour nous suivre à la mi-heure. Que le Seigneur est avec nous. Amen, amen. Amen. Wengine alongana devoir oyo soki nasala yango te ekozalela ngai kilo na motema. Wengine aloba merci na Nzambe oyo apesi ngai dimanche ya lelo ete namata etumbelo oyo naloba de sa part. Qui suis-je? La chair est chère et on cède la chair à la personne qui est chère pour donner des choses chères. Amen, amen. Wakati Mungu moko alobaki le Kongo etikaki ngalobi soki omati na chair na loyenge okokutango cher. Amen, amen. Apesi Nzambe merci. Soki aponi nga na dimanche ya lelo seki abombi eloko moko mpona yo bien aimé. Nalingi nalobela merci na Mungu na Nzambe le pasteur Moïse Mpiame Mebete na nzoto aza mosika na biso kasi na molimo toza na elongo. Amen, amen. Pamba te ntango azolala azolamuka azolota mosala na Nzambe oyo atiki na Kinshasa. Amen, amen. Nakoleka te sans pour autant dire merci à l'homme de Dieu, son assistant, le pasteur Guy Awale oyo apesi ngai etumbelo oyo à faire confiance na Nzambe na ye. Azoliki ete il y a quelque chose que le Seigneur a mis en nous.
et que nous devons transmettre aux enfants de Dieu. Amen. Et aussi, j'en profite pour dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Et la paix sur merci, on peut y aller dimanche à l'élo. Dans le Zamba Pambolayo. Dans le Bissayo, ça l'a concentré dans ton l'élo. Les coloniaux, surtout dans la modérateur, à Colombier, à la langue mon côté. Les coloniaux, surtout, et qu'on a raté, mais ça a mis colo. Ce bateau, il y a mon colo. Mais un micolo, mon côté. Dans le Bissayo, nous allons passer une semaine. Au Mombu Nzambe, notre papa Guy Bawa la Pessinga. Nous allons à dimanche, nous allons à mardi, nous allons à jeudi. Mais pendant ces 3 jours où nous allons à la chair, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Non, je dis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen, amen. Je sais ce Dieu-là. Je sais comment il travaille dans ma vie. Amen, amen. Amen. Et puis, mais je regrette parce que les gens ne veulent pas témoigner. Si nous avons pas ça qui n'a pas ça. Et comme il y a un évangile, à témoin, Rose à témoin. Je prêchais parce que c'est un peu difficile de toucher les gens. J'aime pas toucher. Et comme il y a un avait une maman. Alors, maman a sida, évangile. Ana sida. C'était un dimanche évangile. Invité parce qu'il y a un homme qui te voit et il va te toucher pendant ces 3 jours. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Et pendant que j'étais en train de prêcher, azalaki ya kokonda ye nyonso tuma kwanza balobi azala sida mezalaki sida te nasilaki ye nyonso bato asongisongi bakolobaki eza sida nakitaki lere nakomi pembeni na ye nalobi mama nzambe abikisi yo naleki. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce jour-là que le Seigneur l'avait guéri. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à Lukaramona pour la 2e fois. Parce que ce n'est pas moi qui t'a guéri. Les amis mon colonne attend ma zone d'inda kwa koka ki olia. Les amis mon colonne attend ma zone kinda kwa koka ki obela. Les bota na pepa na ne ba koka kokamo. Na lobi ko isalama ki na mama wana. Les amis mon côté zébélé. Mais je prends seulement ça pour te dire. Ce baloba qui osa na sida. Na lobi so ki baloba qui est sili. Aujourd'hui même. J'ai dit aujourd'hui même. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Ce n'est plus moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Luc 4, 18. Nzamba pambola yo, yango na ebisio, invitez-les na bateau nyon sozo mona kebaba malade. Ce n'est plus la sœur Tiffany. Lorsque na kota kana basise lokola ya boy. Bateau ba yebi na uti. Ya mizana na okende bangomba là, c'est quelque chose na misana. Ya na uta kimbango. La retraite, il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit, je dois le dire, ainsi dit l'Éternel. Et il m'a dit de dire ça devant l'Église. Amen, amen. Amen. Dans la juste introduction, dans l'émission, on a malade, on a problème, on a na lingole bisa muntu wana etaza na exa aya epia komona Jésus. Amen. Amen. Oyo kingate. Na lobi na lingina ye bisa yo. Sokoza na moto moko aza na malade. Na na posa koyeba malade wana te parce que devant tout nom, devant le nom de Jésus, ba kombo ne se fukama. Ils ont tatola qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est le prince de paix, il est assis à la droite du Père. Maladie wana yebi kombo Yesu. Maladie wana yebi kombo Yesu. Nana tellement tolgi to partager na tonga lelo et sonner ma be na matoi na yo mais ezana makambo bomba miana na kati. Na avant na annoncer thème na ngana nina tuna bato ba na Bible ba tombola. Pour la Bible, le bon côté tombe la Bible bien aimé. Téléphone t'es dans la Bible, je sais pourquoi. Pour la Bible, non mon angoté. La scène n'est sur la maman tes téléphones, la Bible. Moi je parle de la Bible. Que le Seigneur nous bénisse.
nazolobela moto moko après milulu na biso ya lelo kaka ya mardi et puis ya jeudi osomba Bible parce que soki osombi Bible te eloko moko erate yo. Moi je ne parle pas de téléphone. Nayebi que papa ebisaka biso téléphone oui, mais par rapport à enseignement na inspiration nzambe atie ngai esengoza na Bible parce qu'il y a quelque chose qui est caché dans la Bible. Et j'ai demandé à Dieu la chose à expliquer ngango bien, à fongole ngango bien. Thème na biso ya tonga lelo ezali papier vierge. Toningi tolobela la tina ya papier vierge. Nayebi que les chrétiens parfois de négliger à makambo susu, mais c'est très important. Par définition, on est toyoki. Nalingi olanda malam parce que soko landinga te parfois au tikangai au bungi. Papier vierge tant mususu so sonner ma ben amato ina yo so sonner ma ben tiamo papier vide. Amen amen. Papier vide. Les alliés le kasa ol va komela te. Ezali lo kasa o batango bikite. Ezali lo kasa o batupe basala nini batanga kangote. Pesa le loko bakomela te na kati. Batu balé kango. Mais il y a quelque chose qui est dedans. Amen amen. Ensemble pour découvrir rien. Yo mtoza na Bible na yo na ningina la kiso bisika wapi to fandi sama pendant ces 3 jours. Sur la Bible na yo uta na Genèse comme na Malachi. Otomoka komi comment na Malachi. Au fond la Bible na yo de Genèse sur comme na Malachi télé. On va faire la souka Malachi. Notre mot va commis rapidement. Nanya Sazui. Qu'est-ce qu'il faut constater? Sokotali na kati ya Biblia. Okomi na kati ya Malachi. Pokatisa oya Matthieu eza na papier moko batika ngo vite olekaka nango pour mona velo ba botanga ezati. Amen amen. Est-ce que ba combien mais ngana zo mona makamba combien? Amen amen. Na oye biso makambo ekomanya verset na biso ezaka ha ce qui est mona ka papier wana eza pamba. Le papier est sur valeur. Amen, amen. La lobby le papier est sur valeur. La ligne matisayo li sous. Dans le vide, il y a toujours quelque chose. Est-ce que mon monde a soussolé? Na bisiko ezapamba ozomona te apamba ezane loko moko ezawana. Mais yo ndoso mona ngote. Dans le vide, nous pouvons récupérer quelque chose. Amen, amen. Nakata pambo kokipe ozwelo omogo. Batu ba mona weza pambo, batu ba mona weza inutile, mais yo swelo omogo leki ok. Dans le vide, okokipe ko utiliser vide wana. Vide ekokipe ko zala utiliser. Batu ba epena ba moni ke ya wa pende loko te. Yo koto ye o utiliser mo ezui valeur. Amen, amen. Ya mona lingina lobake vide eza vide te. Pamba eza pamba te. Rien eza rien te. Vierge pe eza vierge te. Parce qu'ils ont soiti na yango na tongo lelo. Moto moko atangela biso Genèse. Premier. Tout en Genèse premier. Nandaka na premier tina 2. Eliel. Na tongo lelo na lingi na lobela
mingi bato bamimonaka baza inutile frère Pascal Bosso na ntongo lelo nalingi nayebisa yo oyo bato bamonaka yo oza pamba nalingi naloba na yo moto oyo bato bamonaka oza inutile ete eloko moko malonga te eza kati na yo bato babetako kala eza na bato mosusu obengi bango baokokoyamba pene na yo te maintenant nalingi nayebisa oyo eza kati na yo yo moko ozoyeba te eza na philosophe malobi connais-toi toi-même. Ce matin okomi yeba yo moko nalobi na ntongo lelo okomi yeba yo moko mpo kochange position na yo ya emone. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1er à partir du 1er jusqu'au 19e verset. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Que le Seigneur bénisse bateau batelemi. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Ah. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Il n'y avait pas quelque chose. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Là, c'est Pélissinga du bon mangouille. Il y avait. Dans le week-end, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais il y avait, on est où tu as vu? Amen, amen. Mais comme il y avait, on m'a dit qu'il n'y avait rien. La terre était informe. Et puis ça qui n'a pas de côté. Mais il y avait quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait du ténèbre, mon ligne qui na surface il y a abîme. Bim est dans l'icolo, des la terre. On y va? Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. My God, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Soit dans la serre, dans la licolote. Il y a la bloc, il y avait. On y va. Dieu dit que la lumière soit. Au commencement, il y avait, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque Dieu a créé, a séparé les colleuses à la langue, a dit qu'il peut m'appeler à la nation. Mais tant que dans la malame, il n'y a rien sur la terre. Nous sommes à la guité, et nous sommes à la guité. Pendant ma campement, quoi, sangi na ma belle, ma belle à la qui vite. En réalité, ma belle à la qui vite. Il y avait quelque chose au commencement. Nangina lobela moto moko. Oh ba mona na vie na yo lelo za au commencement. C'est eux qui ng'a bien. Nalobi oh ba tu ba otanga na vie na yo za au commencement. Na pekisi bango ba banda ko shisha yo na commencement. Il faut battre la malamu ba romona il y a quelque chose. Et ça des locaux. Nalobi ça des locaux. Tu as quelque chose. Vous savez, le commencement a toujours été difficile. Et Bandela a toujours la passe. Et lui, quand il a dit la passe au souk à la passe. Dans le Bélingi, quand il a dit la passe, au souk à ma campagne, ne se souk à la passe. Dans le Bélingi, il a dit solo au souk. Au commencement, la terre était informe et vide. Bateau va ignorer qu'à vie, c'est parce que bateau a mis sur le monde. Yango tito silisa ba enseignement o na kolinga bato moko boyo nzamba kolatisa manette balata manette ya molimo bamanda kotala fi na bango banda mpe kotala fi ya moto bozange pembeni oyo bandolinga. Amen, amen. La Bible nous dit que Dieu est jaloux. Dans sa jalousie, tu sais ce que le Seigneur a fait? A gardé vie na yo, a soit lopi na yo, a bomba yango, afin que mon tomo kota sanini amona.
Amen. Pour ceux qui n'entendent, avant qui fuient d'ailleurs, n'a mis sur ma tunion. On n'en soit pas tout le monde le kuta, on peut se marier pas le kuta. Pour habiter dans 10 ozo bonga, dans 5 ozo bonga, dans 2 ozo bonga. Mais dans la salle bango, a soit vie d'ailleurs, bombe bien. Alors, vie d'ailleurs, bombe mina ma boko na ye, n'a pas que soit. Amen, amen. La terre était en forme et vide. Et ça, la Bible, comment on va tout passer, nous, quand on a la vie, il y a un monde à côté. Il y a un monde inutile, mais il y a quelque chose qui entre. On dit biloko comment bazoli ngaba mona. Bali ngaba mona biloko oyo bozala avantage pour na bango. Est-ce que mon tomo va se sonner malade? Bazoli ngaba mona yo na mbongo pour basali ba ko senga. Bali ngaba mona na mutuka pour peso valeur pour banda ko kota. Bali ngaba mona na bilamba bien pour bala ba ah ok na jika pour banda ko ya osenga. Mais lokola biloko bango bazolu kaba mona. Babengi oza unity. Balobi oza la forme. Balobi oza le côté. Mais ngana eko yebisa tu es quelqu'un et tu as quelque chose. Nalobi tu es quelqu'un et tu as quelque chose. La terre était en forme. Yoko ya vie na yebanda na commencement pour nani. Nzoka nzambe akeli moto. Nani na mabele. Mabele avant azala oya azala qui avant bakela yoka nga bien. Pour opunga na lobi bo. Mabele au commencement azala qui est forme et vide. Et Seigneur qui mission na bon sambe. Eta la ngomala. Et monake. Ezaki na molili la surface de la Bible. Et ça qui l'a dit, n'a molili la surface de la Bible. Parfois aujourd'hui les choses semblent un peu floues. Et ça semble un peu flou. On regarde ça la pas besoin de simbate. On se met comme simba commerce et simbate. Et ça le flou et puis on est au tatabana. Tatabana quelque chose. M'appeler à boire jamais. À la vide. Acceptant qu'on a la vide. Il y avait le ténèbre à la surface de la Bible et l'Esprit du Seigneur a mouvé au-dessus de eux. C'est ce que j'aime. L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus de eux. Les eaux, ils allaient dans les colons des anassis. Mon ensemble, bandaki kopunza. Toi, tu as quelque chose que l'autre là n'a pas. Et nous voyons ça la différence là yo. Et c'est l'autre là n'a pas. Pendant qu'il y a dans l'église, l'autre là a une place accueillie. Mais toi tu es venu dans la présence de Dieu. C'est que tu as quelque chose de son mauvais katina yo. La vie tu kela moli mon ensemble de ta mauvais katina yo. Tu kela moli mon ensemble sala mon sala. Afin que bateau bali mona makambo bali mona yango. Ba mona. Et ça, on a caché un mot sur la bunja bunji à Salamou. On a dit. Salamou, Salamou, on a dit. Zambala tisabango. Allah tisabango maneta molimo. Bamona oyo sa, bako banga yo. Et ça, on a mon lili. Et ça, on a mon londende kaka ils ont bêta na vie na yo. Et puis ça, on a un commencement. C'est comme ils ont au salama et ça n'a ma belle. Moi, ton salama n'a ma belle. Ma belle, au commencement, la moi, ça a vite. Pour la ligne, il y a un bandit dans le commencement, dans la vie de l'autre. Aux vite, il était pour échouer, mais aux vite parce qu'ils ont aveuglé. Aveuglé, bango. Bamon na makambu ya lobité. Parce que bamon makambu ya lobité, comme abaya robine. Babina va putu putu, babola la pongi. Babani robine, balo kakalo. Balo kwa lobby. Nzamba bombeli bangwango. Il y aura un temps où Nzamba au fond et moi je crois. Amen. Il y avait quelque chose et c'était l'Esprit du Seigneur qui mouvait au-dessus. Ceux qui m'ont lu mon ensemble. Après qui t'a comme mouvé, les colonnes à maille, mon Nzamba a fandaki. Mon Nzamba fandaki.
na banasa azo punza punza ah te ozo na mi molimo na nzamba ki ko punza punza azo tana asa nini a punza punza na lobi na tongo lelo molimo na nzamba punza likola vina amen na lobi molimo na nzamba punza likola vina yo oyabe azo punza kwani azo punza na ba domaine nyonso tu a punza na domaine apunza na domaine ya lipala apunza na domaine ya kobota apunza na domaine nyonso to afina yo popesa ngo yami banguna no bautikala na soni ce n'est que le commencement tala no na commencement nous allons sur latina yo opimi bato baotonga yo osoki siko nzambe afungoli lobi na yo kolata ya pambo lati na osomi mo lamba na ya tombola bwaka otie na nzo bato baotonga yo ebongo siko soki nzambe alobi afongola lobi na yo ezala ndenge amen amen baosala lolenge nini molimo na nzambe azopunza amoi kopunza likolo mai te bien aimé molimo na nzambe biso tokelami na elilingi ya nzambe nzambe apesi biso elilingi na ye forme na ye mai eza na forme ya nzambe te me molimo na nzambe apunzi likolo ya mai bongo yo moto okelami na elilingi ya nzambe nzambe akobola kopesa vi na ye forme nzambe akoboya kopesa vi na yo sens mpona nini omitika na maboko ya bato bazoloba makambo bango baokanisa oyo bango baomona amen amen oyebi mwana moke ya mwasi soki azokola mwana ata bebe na biso wana eske okoyebisa bebe ana lata soutien okoyebisa ete soki mpe banzi okola oyebisa ete tikela ye kaka temps c'est question ke batikela yo nini temps mpo bamonake nzoto nondenge ekomi elisu nzoto kotambola bongo te fela ta soutien pesi makambo ya lelo mais pour aujourd'hui tikala bongo na position za mais kosinfluence te na makambo bato balingi bakotisa kati na yo kokobe te oyo mokili alingi apesa kati na yo. Ce n'est que le commencement. N'est pas fortifier mon tomoko. Ce n'est que le commencement. Amen, amen. Et ça quand bandé. Ce qui va dire qu'il y a temps. Pas qu'on découvre au moment balingi ba mona na bomo inayo. Pas qu'on découvre sans son zambanga pesa na vie na yo. Mon bien-aimé, lis s'il te plaît, ya autant de langai. Texte de base. Il y a juste une introduction. Je l'en ai Luc 5, 1 à 11. Luc, chapitre 5. Papier vierge. Bon, mon moto sangatina. Bon, mon moto baso seka. Bon, mon moto baso finga. Baso lo bake bon mon yoko kosa le lote. Est-ce que yo posa mutu? Batanga batu bati apeyo. Tes yeux doivent être fixés à la parole de Dieu. Amen. Tu peux lire, mon frère. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 5 à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, tu as travaillé toute la nuit. On salit la femme na yomoko. Balobi que la vie appartient au courageux, c'est faux.
La vie n'appartient pas au courageux. Ceux qui viennent maintenant appartenir à ma courageux. Mais les gens vont surtout comme ma président, vont comme ma ministre, vont surtout comme ma. La vie n'appartient pas au courageux. Il y a une vie appartenir à ma. Mais sur ta parole, la vie appartient à cela. On va accrocher accroche-toi de la parole de Dieu. La vie appartient. La bateau c'est la parole de Dieu. je jeterai le filet. Léon jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir le aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Amen, amen. Je l'aime beaucoup, même si Pierre mingi na intéressant. Pierre ayeba ke loko babengaka ko loba bis. Parfois on koloba ke nga naza mayele, naza intelligent, mais quand on biso ke bato mayele, bazala confondre na mayele na bango. Ba licencié, le loso otali bango wana ba oshisa d'échange en bon na quoi. Bato yo batalela makasi na bango, atalela tomeno ya yebela. Basuka kozala confondu. Parce qu'en eux, l'esprit du Seigneur est mauvais. Batik ma yele na bango na oyo bango ba yebi. Simon le Père la maison na kinga na yebi qui est bien, c'est un vieux de notre avenir. Devant l'année à venir moko. Simon Pierre azaki motomo songa bini. Ezaki na maman moko azaki na kwana comme ezaki maman Marthe. Avant bima ngoyebi sa maman Marthe pesa bango mapa. Soki nga na ye na osani na kofuta. Maman Marthe pe moi boya exact parce qu'elle est Simon Pierre soka keya koti na mai akangana nini bambisi akokoti sa Pierre bamnyongo ata Pierre asenga kete pa biso ki Simon na sende asonga osala nini akofuta mais ce jour là Simon koti na kata mai oyo banda to pesa bambisi mai oyo banda ki to pesa ye ba poisson mukolana Simon Pierre akota boye rien vide mai comme vide. Attends, on va bien à Ndakala. On dit Ndakala. Attends Ndakala. Et coquin copie na kachamba iwanate. Bambi signor surtout bakanga mi bisika bakenda ki wana na yebiti. Bakenda ko fanda liboke moko. Baba ko to sa Simon Pierre. La Bible dit Simon dit ton péché buntu mobimba. Bachiti ni Pierre asala qui te poisson bis. Mais Pierre a soit quel loko moko. J'en profite pour dire à quelqu'un, yon tozala ki na activité na yo, tozala ki na bomengo na yo, na mbongo na yo, tozala ki na bana, tozala ki na mosala bungisi yango. Pendant ces 3 jours, tu vas récupérer cela. Je dis que tu vas récupérer cela. Na lobi ko récupérer yango. Pierre a mis la mesana kolo bambisi. Na so ka bambisi awa banjombo de bimaka. Nganza nde bimaka awa zalaka bambongo na bisika banjombo na bambongo na mombongo ebimaka mukolwane ebimati l'échec. Il y avait rien. Batou bango ne sa rien mais il y avait quelque chose dedans. En réalité il y avait quelque chose. Mais Simon il est azaki na miso amona te bisika ba miss bakimelaki na ebite makamuni ni Pierre asalaka bango ba miss bayokane na Pierre. Il a péché toute la nuit sans rien avoir. À soi et l'autre côté, Nathan va bimé dessus. Car il a dit bosso, les hommes Marthe. Explication ni na opesa ye. Ni na kolobela ye. Na ajo na komi na ngo. Na so bota te. Mokile komo loba. Na loba ni na bato. Ba mi nga asambelaka. Mais na ajo na komi na ngo. Na ala toujours na salon. Na invité na lobela bato ni. Osanga même aloba ko yebisa bato. Na linga yebisa moto moko. Oso so maloba ko yebisa bato cette fois. Amen. Amen. Oso so maloba. Quand on a besoin de cela, papier vierge. On a dit que c'est de la maouane. Amen, amen. Amen.
quand tu as papier au moment où ça vide. Mais la manière pour se questionner dans le Seigneur. Et pourquoi papier est vide? Et le Seigneur a commencé à m'inspirer. Elle n'a pas dit quelque chose. Elle a dit si on manette à mon lit, mon bon amour. La première côté là na katao. La mission bon moto na mon qui est l'autre côté. Le temps on a côté la dimension, il y a lecture, il y a parole. Il y a quelque chose qui est écrit ici. Quand on est dans la Genèse, on y a dit dans Malachie. Quand on compte en Matthieu, et ça le moins 400 ans, Zambalo va aller sauter. La femme de qui même. On va aller sauter. On peut se souvenir message était. On va aller sur mon truc en côté. Zamba fan. Zambalo va aller comme ça. Pendant que je parle, pendant que je vois, pendant Dieu ne pas bavard. Il y a un moment où le Seigneur ne peut pas parler, mais cela ne revient pas à dire qu'il est absent. Amen. Amen. Dieu ne peut pas parler, mais il est là. Il dit qu'on va être absent. Il y a un mouton sakolaka. Sans qui nous colons, c'est bon, il y a un poteau sakolité. Nous avons un bon inaï. Avant de nous, on va être casada au Tanzanie. À ça, 400 ans, on va être fan de Kenya. Bara ko luka to kena to luka loba allo baka wasa lo mbini kunanga loba kasi loba kaka nzamba allo bani o ko ko lobisa na makasi ko soko lobite nzamba soko quelle politesse spirituelle nzamba zo ke bise bon soko lobite mbula apesi pena nzambe mbula mbula oyo kaka oyo otosayo soko lobite osanga ngai. Il y a des gens comme ça. Tu es nzamba zangi et après. Ah, que le Seigneur te bénisse. Soka zangi wazali nanga. Soka zangi ngazana papaki. Soka zangi wazana mama Maria. Yomi, ikono te kono osanga lo bakono na osanga yo. Nzamba lo bagate avant la Kenya. Il y a un moment, le Seigneur peut rester calme dans ta vie. À ça, observer très bien ta vie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et pendant tout ce temps, nous avons dit que la lolengeni, bakati sabaya na mati, polisolo asika, hebata. Ma solo nyo so kale kende. Ya ba benga mo Ancien Testament. Mukolo ka nzamba banda ko ba benga mo Nouveau Testament. Amen. Tu comprends le matin? Les nzamba kangaki munoko ba komisa ko papier vierge. Moi aba tshelo te. Mais lorsque nzamba loba, ba mo ba komisa ko nani? Mati. Amen. Amen. Komisa biso. Au comité. Na bitangu nzamba banda ko ba benga kango nini? Genèse. Ancien Testament. Ba benga ngo nini? Ancien Testament. Tant nzamba aloba te ba sali ba komisa ko papier vierge. Nouveau Testament. Amen. Nouveau Testament. Amen. Nouvelle vie. Amen. Amen. Maman, que le Seigneur te bénisse. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Même quand nous avons un papier vierge. Dans nous avons un Nouveau Testament. Les gens vont changer ma loi. Bateau d'Aïbaki Ancien Testament comme il un Nouveau Testament. Baboya bakuta ki locataire bazoya bakuta yo mama le plan. Ofandi ongotsame. Ya mama na kanisani, o kanisa lote, o kanisa Nouveau Testament nzamba komisa. Ya mufia na banda bala komo mimo na ka ye na ye. Na mimo na ngana nga na libalo na sua. Amen.
sona mimona na mona ngana mama rien no mimona ngana ngana amen amen Amen. mais yo qu'est-ce qu'on m'a cambré dans la papier vierge dans ma soirée ici na kati ya papier vierge oh na donneza Seigneur olingo te ya ngana écoute ce que le Seigneur me dit a inspiré ngalpe toza na nzambe kaka moko créateur des cieux et la terre nzambe aza mibale te misato te mais amitalisama na lolenge misato lokola lobaki papa gi l'autre fois nzambe amimonisama na balolenge misato amimonisami lokola le Dieu le Père bato nyonso tu Abraham ana oyokaka na sango wana bavie wana nyonso bavie Eli bavie Isaac bavie Jacob bavie nani tangelanga mosusu vie nani Moïse vie nani vie Josué vie mère Sarah bango nyonso wana bango tu wana oyebi wana bavie wana nzambe amimonisama kaka aza nani Dieu Le Père. abatani amen amen Amen. abimisaka na bina azaka tata akia bombama azoloba lisusu te nzambe akoti na kati ya laboratoire céleste alobi ya turo na obimela bango lokwa nani ya lokwa yo mpe olinga oke fete lelo baoyeba bamona nga na kati ya masa mpo monkolo wana lelo na obetela bango nini piton Yoji. lelo bakozwa piton banda likolo ntina se amen amen afandi kimi azokalkile aye sikoyo na nouveau testament abimi lokola nani ye lokola fils lokola mwana abando travaille na bavie wana bagrand frère na biso nyonso oyo oyebi wana baya Pierre baya Jean baya Matthieu baya Marie baya Elisabeth baya Zacharie baya Joseph baya tanga oyebi bango tanga bango baya nani Baya Paul. baya baya Zebede baya Zebede baya vie totiki bango na ancien testament baya Philippe baya vie te akokomi na baya ya Thomas Ya Paul. ya Paul amen amen Amen. à travers na bango lokwa nani fils siko nga na tali na biko mais akobaloba ke toza bible eza na deux parties eza na bongo dans l'ancien na nouveau testament mais na bisoki eza bongo c'est que bible eza incomplet amen amen soki kozala kaka bongo bible kozala incomplet mpo yo moko ozomi travailler na trois dimensions so bible ekomeli na deux parties ndenge ancien testament eza bisika kaka ya introduction nzambe asalika introduction ya moki nouveau testament nzambe bando osala développement pour conclusion il n'est pas injuste amen amen soki ezomatela yo loba mama Tiffany nakita nalobi po biso tu toyebi ke bible ezalaka na deux parties ancien testament nzambe aye lokola tata tangaki petelo na bandi na ya na vie Abraham ndenge otangaki vie Abraham makambo asala na tata ndenge otanga vie Isaac makambo asalaki na tata kombo ya Abraham ekoti awa na kati ya Biblia kombo ya vie nani lisusu vie wana ya ancien testament nazokomoni vie Moïse azwi 5 livres mobimba mpo na ye moko kombo na ekoti na kati nabi nzambe boyo ya ngai kokota wapi ya papa kisiko kombo neza wapi po yebaki génération na biso ekosala nini ekozala sikoyo ya biso eskotie yango wapi alobi il est le maire hier
Tu veux prendre éternellement, bakata mondelo. Bachakaza ya hier, on a aujourd'hui à Jésus. Bon, biso bateau tozana molimo. Et biso zawa. Ah oui, la Tiffany, t'inquiète. Fanda kimia. Na pensé qu'il y a Eric. Na pensé qu'il y a Julien. Donc, c'est que nous avons dit que tant que nous avons et que nous avons travaillé dans 3 dimensions. Amen. Nous avons dit que nous avons place. Amen. Nayebi. Allez, comment on a dit? Nous avons dit Zawa. Alors, nous avons dit papier dans la ticket. Oh. Oh. Alors, il a dit qu'elle a qui plate. Place au vide. Et ça va la Bible, la parole de Dieu, c'est l'inspiration. Et l'inspiration vient de l'éternel. Naza na place. Amen. La place est là. On pour la ligne, combo. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. On pour la ligne, combo. Amen, amen. Amen. Pourquoi combo na ode? Hein? Quand on vient Moïse a zoko mama kambwana, oko mama kambona ye. Oya moni nanza. Na oyo ko komaka. Yango Bible zo bake. Et ça mi bongo ko landisa mama kambu. Oyo Isaac alobaki ba prophète ba alobaki fallait ça la nini. Eko kitwa. Yango Yesu mukola koma liboso ya suso wana. Atelemi mo mosana ba solo na Yesu après moi mosana bi. Ah! Izende yo batata na biso balobaka. Batu bambosana. Izende yo batata na biso bapeta kama soleza. Pe na tiki na kebenga na batu. Benga batu ba mutala batu basani ni. Balobelelaka mutangwa yi. Mutango koma na place na yo azate. Yo ozobiki na yo pendant cette semaine. Ozokoma kambo nzamba sali na yo na oyo akosala na yo. Place yango. Batika na komba via Abraham ekota na vie mati. Yo pe batikela yo sika. Pembeni ya tata bisika ezali epele. Amen. Il faut que je manage. Pour que la tine bino nani mosumo molimo mosanto. Yo kana mema oli susu likolo. Amen, amen. Amen. Est-ce que ma pongo baza? Amen. Est-ce que tu vas pombo? Amen. Bible le vina biso. Nous devons manger l'agneau dans son entièreté. Via Abraham aliaka ki tendi apamba. Tendi. Lelo kombo na ye ekota na kati ya Bible. Abraham boyoka Abraham. Le Dieu d'Abraham. Aliaka kitini ya pamba kombo ne koti na Bible. Yesu azopesa bayekoli lipa eteni ya pamba bakombo baja koti na kati ya Bible. Bongo yo nanga tozali na kati na biso na tata na mwana na molima mosantu pe échoué. Amen. 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 Tu n'as pas droit à échouer. L'échec n'est pas à ta part. Vide la vie na oza vide te. Na sakoli commerce ale bandi ko la leçon. Mondongo na yo ezo sila wana mbongo place ezo kendo zo bati bazo benda ngo soke pana. Na lobi yamba yango na kombo na Yesu. Na lobi pala wana kimayo. E bando zongo note. Jésus. Amen. Bango balemo kiteni. Bakombo na bango koti na Bible. Bongo ngana lemo pimba. Yange kota te. Semaine to koti sa bakombo na biso. Amen. Yana no biso ba Bible. C'est révélation. Amen. Okokoma histoire no awa. Awa, ngabutu na koma. Na komela kwa na papier vierge mo asuka.
Mais la monde Mikolo, il y a 2012. So Mikolo, il faut un papier à kati. Faut te comment. Amen, amen. Il faut comment. Tu dois prophétiser pour ta vie. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, par rapport à où ils ont les Kelayo Mikolo, aux hommes, on a fait comme histoire à vie dans des minutes. Amen, amen. Amen. Aux hommes, on a fait comme histoire à vie dans une minute. Amen. Et ça, dans le lingue Moïse, il y a un peu de temps à la Bible, la mémoire de sous. Sauf dans les vieux gens, alors oui, Jésus a dit, ok, ne va au Bouddha, agneau, la kangi agneau, bosani, bon fond l'agneau, on a bosani, oui la kangi, on a fait Jean, on a dit que vieux Jean, n'a qu'un avion matin, vieux Luca l'obin, donc n'a qu'un autre bouti, agneau, na Agnès. Non, n'est pas c'est pas quand qui va pour nous va balai to ça nini pour y là pour y soit matin qui va mi balai dengue donc à ce moment oh ya sala nini à mon qui peut dans le lengele so comme histoire au final ma paix et kotika la kaka pango kolinga te batu ba beta li sola vina yo ba beta o bien OK la lobi kotika la batu ba beta li sola vina yo te pour pas so mon clair te ba comme kaka l'année 2020 à Senga di papa la début on a pas bala ngam na sangise na kai mbongo to sala ngam ko ni konza poto bunda tata na bamba ba ko ma o bamba o mona mais yo za na miswa molimo ko ko mana o ya lobi tuna ngo ko ma ndengi histoire na ngai tifa na bota maki Nzamba yeba kingai déjà yambona bota mais tant qu'on a zokola Alexandre na banzela moko po a former ngai enseigner ngai asala kete na tango wana nazanga ya kolia nazanga lipapa nazanga kite po nazalaki moto passe mais nazanga ki yango po nzamba bandaki ko former ngai lokola formaka David on ataka na Ancien Testament tango na bandi ko pusa na ngai baninga nanga na tiaki kondima na motema ete malobo ya lobaki na ngai na balosambo na kotaka na bapriya na baretraite na kotaka eta kokokisa makambo moko na vie yango na yeko yebisa bino Dieu est fidèle Dieu est vivant a changé du sola finanga a bongo du sola finanga ina moto nazanga ki baboti a pesanga baboti yebi nga nazala sobo moninga nazangi li papa obeta masolo ozobeta te yango na linga peso conseil ne tolère jamais dans ta vie aux alana ba dette morale amen amen baby dette morale hein les ali ba niongo oyoyo otali ah on ta salela na sala ko ipona sepe sa epo ya salela kangai otika na ba dette moko soki mutu apesi po nzambe atindaki apesi na na dette na amen soko kabelenga mpo na yo te parce que celui qui touche le cœur c'est le Seigneur alors peut-être asimbaka mitema ta bato ya kanza ya makasi pour basalela bola soki mutu asalela bola mosalango mpo na Jésus je m'en fous moi j'avance avec le Seigneur olangi nayebisa yo tozanga mardi tozanga te mardi zala on aura beaucoup de choses à parler et le jeudi ça sera le feu amen amen j'ai dit que ça sera le feu oyebi moto moko vina ye ezalaka tina te ekokoma na tina oyebi moto yango na yebi somba nini somba nini moto akosomba bible te se na milingi te ta lingi vina ye te soki ozalaka na bible tika bible wana mais soki ozalaka nango te sala nini ozosombaka belo ya $30 ya $50 bible ezalaka combien 10 so oyebi te 10 somba bible okokoma lisolo ya sika vi na yo kaka lisolo wana okobanda okoma yango wana ekobanda oganga mpe yango wana ekosalema na bomoi na yo
so ondimi te nga na ndimeli yango telemi bisika ezwami. Que le Seigneur nous bénisse. Vous allez concentrer. Ici que je vois mieux, moto basekaka. Yo moto zolela, bato bakoko mono na moi, ba moni yo moto. Mais na butu ozolala te, ozo compter battle. Na butu ozolala te, pas maintenant. Na butu ozolala te, ozo vanda kimia te, makanisi c'est pundi pundi. Il est temps. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Kolonango Zali Zambe. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ça va concentrer. Yahweh, 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 Yahweh. Vous avez pas la concentration, la vérité. Natongwa lelo mwana pusani na yo. Yahweh, Yahweh. Tu as mis l'idée qu'on a la concentrer. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabi Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, et ici, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils avaient signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis qu'il va combattre, ils ont qui bamakambola qui belé peut que décourager battu mais qu'on commence 7 ans déjà quand même les ambassades grâce et chez le témoignage ngana mona na likambo tela les anare. C'est pourquoi na lelo na bika na koko le kate même si on a l'équipe pembeni yao même si on a ko tala batu mais na bika wana les nazaré zawani fona le kawali na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Bokissa, 7 ans. Alors par rapport il y a manifestation to milulu wana to bongisi des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, tout coupé sans jamais bateau. Grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement. Mais na kata concert wana mate ya pe kozala. Pour na ko gagner ba amen. Concert munene. Les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table 5, o zala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors bino ba na Nzambe nyonso o bo pambolama na mateya na ngai apôtre ya Machia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba o bolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na nous bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa et nakati boibinga pour la grâce les Nazaréens. Le quoi les Nazaréens et produire batu belé et bimisi batu belé basa les belé ainsi de suite et sauver ba âme et belé pour moi nakozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya onto osenga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozoti na mbongo na yo ozoti na yango a passer compte bancaire ozoti na yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo batubeli ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo ya moto zana besoin de soutenir na yo ba numéro de banque zawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo sunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo. Et vraiment, il faut ça la malam. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands problèmes ici, afin que tout le monde ait action de grâce.
na yo moto pesi mbongo na biso bato côté à toza ka musala moko vraiment to sengi ndeko sunga le Nazaréen na livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que nzambe afuta yo nzambe a récompenser yo surtout nzambe s'intéresse à mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba am comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo eza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro ya wana ya banque banda déjà kotinda nde nazoloba botinda mpesa tinda Zambe ya bishima nzamba prophète Ezekiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Tout ça, là, moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio nazanango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Mama. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo ye